la famille, on se la Gaulois, alongwa kite tokendaki nene na AC kapa passer mukuna bisom tomema ye akomi pe bien batuna ba question na bi eza mama ba mouvement te mama monde to bosala ba mouvement boy chaque mutaza na pentacle na ye vous comprenez na olinga pete muninga le kanga to mona ngona ba maison mère muninga ye mabwe fwe kauki faire gol on lia gigola po azwa nini Jésus de nuance Jésus de nuance yo banga te yo banga Jésus de nuance te ata ye moko to bima la maison mère na wera kudi ye moko ye biso la pandi bo atali bo Jésus de nuance abanga ye makasi après bien banga moko banga kae nan wera banga ofele makasi wala na ye biso ata na minute to na matanga bo nan fais gola na minute na palais de corps moi il est pas droit mais to regarder à matanga azoya awa lobi to zali dana ko no zo ve na palais tu te continue wera so banga nan awera banga Jésus ouais éviter que Jésus banga ye ka Orligola loba longwa la famille longwa na yo bagola bango biso tout osali tozala cheta ti suka pena minute to sengi batu o balinga batia ba deuxième banini la minute guerre ezana nuté balembe bagolwa calme ali la minute yo twana na mawa ya mo to temporiser bino mais boyeba to kunda biso na bino guerre zo continuer on a une guerre continue mais obi madame ngai Orligola azali moni singa famille ebendanaka mais katanaka ti eza makambo famille bagola boyoka nanu tobengani ye mais toyoka eza makambo famille eza makambo famille tolinga toujours toyeba ndenge nini to moi makambo famille ndekendaka faut kozalaka mayele ozoleka na écran ozoloba likambo fo bon nazoloba nini ozoloba na kati aloba kunini alongwa na famille batu bayate obanda bango mabe invitation lokola ardoise mais avec divine ba invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata moboko ya Jésus grand menuisier ba invitation en carton na ba fololo nango jardin de Dieu invitation ya boy bango ya mukolo fait tilata mabe maison divine abosali binote acheli binope promotion ngole ya pamba maison divine balinga mboka boete vous êtes trop amoureux du pays wow divine vous exagérez on n'aime pas le pays comme ça on n'aime pas le pays comme ça Congolais solo. Bonsoir Naba Bonini Soya Congo Esengo Officiel TV, très à l'aise de vous retrouver vraiment partout vous êtes, très à l'aise de vous retrouver encore une fois la émission Nabino les news de Joyce, les news de Joyce César toujours quand on a pour nommer la bino ba news bien César na terrain pour nommer la bino rien que la vérité ndé bomona on est déjà 22h30 heure de Kinshasa toza na kati ya musée national place O ezali dernière hommage ya Gigola na butu ya lelo et voilà toza tokuti vraiment bagolois na bagoloise ebele awa na esika tomoni vraiment bato bauti partout pour narolela Gigola. Avant de commencer cette émission, bien avant de l'exabino bateau nyonso bazawa, je passe d'abord derrière la caméra, je dis bonsoir à mon caméraman Mélodie et voilà ton compte na biso vraiment na champ to meka ko solo na bandeko to kuti vraiment ça fait mal comme on a que c'est aujourd'hui oh lelo eza butu ya suka oh to kolela Gigola parce que lobby na tongo biso nyonso koza na morgue ya 50e place oh to repesa ye dernière hommage na ye place jour au moment to kabona na Gigola eza journée ya lobby dans butu ya suka eza lelo mes condoléances la famille Gola Mobiba na bandeko nyonso kozolela Gigola vraiment en tout cas mes condoléances et voilà Melo
Aujourd'hui, vous allez me voir très fatigué parce que de travailler pendant toute la journée, on est obligé aux alana poko ya lelo parce que les dernières hommage à Gigola to mais quand peu ko cela na ba golo nyoso o to kuti vraiment yo pense na ce liste d'être coquille aussi mon ami tena simba kaka bébé leka bo melo na obilo ka falit ototi yango te toana matanga biso tolela giso la tolinga ototi ndete tolinga ototi te eza biloko ya motu wana biso olinga ototi oh ce que l'arabe mes condoléances. Merci beaucoup. Tout le monde est bagolois pour se déplacer boye ne sika matanga na parce que mon tour est Gigolo Salama. D'abord tout le monde yeba au beau-père de Hazard petit frère ya Ferregola mais Hazard peut musicien ya Jet Set. Na bino bagolois bozo lo bani d'abord là okaki liwa ya Gigolo Set d'abord bino. Bon elle a okaki liwa ya Gigola salagi tellement passé la mitema ya bagolois na bagoloise po azali mutu oyo alaki artiste mo me voix na ezaki na valeur pe makasi na mouvement na biso pour orchestre za derrière bagolois na bagoloise po toza tellement belé na Congo na monde pe tozali comprendre salagi tellement passé pe mutu tout azali vraiment na mawa talaka sangwaliwa mutu tout azalaka toujours na passe salagi passe makasi actualité ya matanga tonto tuna d'abord okokolo banini na oyo ezoloba en tout autour ya famille Gola oyo ezali ndeko ya Jésus de Nyons o alongwe famille likoya makambo okoki d'abord oloba nini bon pour ngai Orligola azali moni singa famille ebendalaka mais katanaka ti eza makambo famille bagola boyoka nanu tobengani mais toyoka eza makambo famille eza makambo famille tolinga toujours toyeba ndenge nini to moi makambo famille ndekendaka faut kozalaka mayele ozoleka na écran ozoloba likambo faut bon nazoloba nini ozoloba na kati aloba kunini alongwa na famille est-ce kolongwa na famille ozomona bagolwa te ozomona bagolwa te famille balembe s'il te plaît bagolwa calme bagolwa calme Orligola loba longwa la famille longwa na yo bagolwa bango biso tout tozali ya sheta ti suka pena minute oyo tosengi batu oyo balinga batia ba deuxième banini na minute oyo guerre eza nanu te balembe bagolwa na minute oyo twana na mawa ya moi totemporize bino me boyeba tokunda biso na bino guerre ezo continue nani guerre e continue mais obi madame hein bon défi on a lancé Zarake toke bisarara Orligola en tout cas moment tozoke bisayo na biloba lobolobaki pona ya sheta keba esa na tout nos questions moko l'air Jésus kufaka maman Maria mutaliaka hein yeso kufa Yesu akufi mais maman Maria tika les alaka bongo te kufa paka te ndenge muta kufi be komo ya sheta salibo non eza bongo te bagola bango bazawa ba ututu bazawa peto ebisi bino devant marti boza calme marti wa biso to buka te biso to tonga ni to tonga ba odaye be to ba buka zati 80 personnes au bazar liste il faut pas les ça faut de martyr to voilà tout la mamba lokuta o banani baloza mamba lokuta eza nabi ngai mene ngane mete bagolwa ngam na zana sheta wana makamba lokuta eza ma soma mbeza bo seke biso petoleka ema malo wa
Wana zaki golate. Wana zaki golate. Wana ete. Wana zaki golate. Tu joues à l'image. Maman, lelo to sol na mère aleki. Venne na miso nde toyeb sabino boye. Ve ana parler. Venne nga bozo bela. Donc on a fait une information vraie. Dans la minute on a fait une information vraie. Ve na minute yo azana parler azobela. Moni salio. Biso ndem to fongolion. Salio. Si ba kezo ba kit. Si ba kezo ba kit na bango o batoni sana salle na minute to loba. V azobela. Jésus de nuance. Et ça n'y est pas si. Et ça n'y est pas si parce que eloko bino bo créer. Gigola tant to bande mouvement. V azwa gigola wana. Amemie na mikili poti ga ndenga tiga ve na cherigola na oligola. Guy digital abi V ngai souci na ngeza na betande musique. Bazwaye ba tchaye na mouvement. Yaya bana kota mouvement ba musicien nyonso na o ba longwa na o bazali bazaka mal à l'aise. Ceux qui n'ont pas ça information fausse sur tout ni ba musicien ba royebisa yo. Gigola répétition so banda 14h. Gigola ya répétition ba 20h 19h. Jésus de Nias a mati de na podium watu na 1 2 3. Na podium ye aroya na basi na ye na mwana moya muke ya mwasi. A otuna na sima mais muto yo popo pese suspension bozela ranini. Na par mois on est kozwa ba suspension mona 3 fois. Yaya beli akepa mukuna docteur ayebisi bien. Omoni ndongo komi bien boy tika komela ba biloko ozomela. Ato soto mela biloko. Non mais biloko makasi gigola ndo ba biloko makasi batika Jésus fanda. Biso to kenda na ba répétition to mona tina ba ndule. Ndule nye banda me ya baluki na sima bendi. Abaye mwarela. Jésus de Nia sala ba musicien. Alongwa kite tokendaki nende na aseka pa passer mukuna. Biso mtomema ye akomi pe bien batuna ba question na bi eza mama ba mouvement te. Mama monde to bosala ba mouvement boy. Chaque mutaza na pentacle na ye. Vous comprenez? Na olinga pete muninga le kanga to mona ngona ba maison mère muninga ye mba boy fo kauki. Faire gol on lia gigola po azwa nini. Mais Félix Oazek Wandenga Azana nous poisson. Félix Oazek Azana tonton qui cite à bon raté. Nalobi boya. Nalobi ya. Pona nini yeso ki ba petit ba liba beta ya ka ko combattre bango za bongo po ani. Omoni biso stade mba tonton so na déjà ga siko to terminer wala. Déjà lobi boye bien. Et stade mba tika na va bo beta. Il faut que dans nos têtes de ville. Il faut au moins tous les services. Moi, je tire pas le papier. Babi, c'est là. Babi, j'ai nani. Que papa nangai. Yomo yebi fait rigole ko banda papa na ewe raston. Banda ko bumisa e. Si lolo bati karaete. Baya ba bete ba coup de temps na ba 1 2 3. Dans les cigares répéter la minute classe. Donc il va kata ba combattre biso. David Mangaya soki bo leki na ba pala royeb sabino abie pona faire gola mututa roloba so ba lingi mboka we kabwana te faire so ba beti sa de martyr te to banga mututa ba golwa kanda bo pona ni biso matanga na remarquer ba golwa kanda za makasi papa Yagoye mala na fe. Na mlongo bo yagoye mala fe. Ya bo tiko de so ba solo oze kwa. Bota te aza mosi na ndakute. Oze kwa na bota te aza mosi na ndakute. Mwana za wapi? Ndeni martyr le bukana. Déjà le 24 fait école ba bande bande au matin. Martyr on retourne. Bon, dikama martyr so le martyr retourne na bon. Moni kanda wa ya. Yo mo ndeni yo mo tendenga na tenga tuna question Joseph Sigo ne biso tozali awa toza prekete martyr ballon waze kwana waze kwa mono ngono obeli pa mano aibo embango te aosa debana na mutu alege abima na liboso na e waze kwa nalobi azalaka shérif waze kwa shérif na mande fotokoteke na mariano
Nani Shaolin. Aba Gaulois. Tala. Azonga Chine. Et puis na ba raté Azara Shérif. Ata to PC terrasse ngasi bandala tondi sango te donc atika. Oyo sa mambo niveau na été. Manef wana to koteke na Mariano na prima ngondo. Bwana esika ya mawa comment boko manifester kanda na bino na place au bino bozo luka il faut bolela giko la manef wana sana ngotile lozo kola kate bilobela ya nini biso to ba Gaulois masolo stage to kipango to sisa mama mata ya matanga to aya ba biso to ba Gaulois mais manef wana to kange singa to ke na place na Mariano na mama musique to ebiete na ba chapeau le roi ba 1960 wana ba Shérif baba semeli moko ya bien tie to Côte d'Ivoire to voyager ah mais oui to voyager quand to zonga to bouquer le voilà mais neti pona biso ni na guide digital oyo ba c'est pona koloba ya le bebele ezate oyebi to beta no lisolo na minute oyo oyebi ndule na minute etikala pa golo donc ndule beta neti lika moteur de ville wala te papa c'est to lo ngona to se beta le solo na moteur de ville nde ba beta le solo te biso lika ba Martin de to lo bela bino pour mettre le solo hôtel de ville bango bakendaki bakobeta Martin bakenda na hôtel de ville omo te bani ngabacha bakalimo oyo eza na sasite balobi ke te poto kende hôtel de ville to kende zasori ba mikanda bani bango babetaki na Martin papa babangaka pere dola bandaka lelo te Jésus de nuance yo banga te yo banga Jésus de nuance te ata ye moko to bima na maison mère na wera kuti ye moko ye biso la vandi bo atali bo Jésus de nuance abanga ye makasi apedian moko banga ka nan wera banga ofere makasi wala kana ye biso ata na minute to na matanga boye nan fais gola na minute na palais Vekor eza moi il est pas droit mais to ozade ala matanga azoya awa lobi to zali dana go no ozave na palais qui te continue ve wera so banga nan awera banga Jésus boye ebite que Jésus banga ega mati donc na beli pe ba Gaulois tout ba master tout parce que biso tala na ba télévision ba lobby ba musicien na ba journaliste msou ba sali liste ba yate eza faux archi faux groupe ya fait rigoler skolo ba marambo wana te donc eza nango les ont dit Guy aza musicien ya Congo on se comprendre fait rigoler aza musicien ya monde entier donc yebisanga na matanga ni ba pekisa rabato donc wana ezaki mamba lukuta et puis na koloba na ba master belé ya ba journaliste lelo do ça la succès pour na base ukotaka na ba vie privée ya batu kofingaka batu pozwa 100 francs bongo lobby alors Mathieu voilà au lobby très bien lobby fait rigoler na Fally Ipupa baza ba musicien congolais mais mo polémique mo bo eye et circuler car ani ba moni Fally Ipupa a présenté ba musicien condoléances na famille biologique ya fait rigoler to éviter est-ce que c'est interdit Fally Ipupa a présenté ba mes condoléances na famille biologique ya fait rigoler c'est interdit mais madame Fally Ipupa c'est un congolais le roi biso soit sali apesi ba condoléances c'est salini musique eza concurrence loyale totika kokota musique na banini lelo yo mutakufeli mutu asa frère na ye babeta na quartier la tepi Fally ayebi faire ayebi Fally siko biso ba journaliste rôle na biso eza tokota na buzo bawana iloko eza naturel c'est normal Mathieu Bonchasala na RTVS 1 lengia Congo Intel Mike a travaillera kuna na kufela tindelinga mes condoléances et ça lini non sokoza intellectuel kosa polémique wana te Fally aza frère na ye na musique à Congo so to cité Ferre to cité Fally to cité Ibrator to cité Bina Fide to cité Fabrica c'est ça bon côté bosco muta a souhaité muninga et surtout on est des bantous toza mindelete toza ba bantou to sala nga mamlo roi ba mindelete donc botika polémique on est ici précisément na musée national là où il y a tout le monde bandeko ba otala biso lobi to za na cinquantenaire to la gigo la guide digital na biso et puis to kundie papa Hervé za na production les 29 na festival na Abidjan donc bazo zelaye et puis à part wana to asuna le 24 juin stade des Martyrs
sokoza journaliste, sokoza chroniqueur, pesaka information vraie. Très bien. Et qu'on oriente yo aux la meilleure, aux la sous na marambebele. Mais soza rapona bilobela. Et que ça la mabe, tout côté na biso ba journaliste, tout tika mama ba musicien. Chez les musiciens, on vient seulement te jouer, te informer. Mais sur information exacte en tout cas, on a parlé parce que ebele ba bima ba yuma, ba bima ba zoba pour na ba information. Fali pour pas congolais faire rigola congolais a souhaité. Et ça l'ini et créer polémique. Pourquoi? Est-ce que yé mutazana mamboana mutabomi mut pour créer polémique? Non, bagolo ba omoni siko liste za lukuta parce que bango bagolo ba cho démentir. J'étais ici avec Chrissy Eleza, na mona ibe boga de la presse pendant la journal au baki donc liste za lukuta mututo alinga lela ya gigola aya a tolela e ko sala eza la warrior eza na biso tout toi ba congolais non olandaka polémique ya bato ya balabala te olandaka polémique ya bato ya balabala te souci osala bango eza nini oyebi ke tozo préparer eloko na biso ya monene oyo bayebi ke le 24 juin eza eloko oyo ke le peuple congolais, pas Afrique, monde entier, bazozela. Et donc, dans le 24 Ferrego, la stade de Marty, le 29 Abidjan Festival, et puis aujourd'hui, tous les lana Gigola, sans polémique, sans parti pris. Non, Gigola, Yoka, Gigola, Salagi Moussala, Ofala Sala. Mais il faut comprendre que tant que fan bazoya matanga. Baza pe na ba objectif na bango fo ba loba. Yoza journaliste, ngana journaliste, toko kota na bilengi ya ba fanti. Information est vrai que fait rigola za ba production mais aujourd'hui là to les lana gigola. Tambula nde indi to na misère to les lana frère na biso et ça la bien. Merci. Continuer toujours. Ça, office installation hein. Bonsoir Nababoni Nyesoya, Congo Esengo Officiel TV, très à l'aise de vous retrouver vraiment partout vous êtes, très à l'aise de vous retrouver encore une fois. La émission Nabino, les news de Joyce, les news de Joyce, ça sera toujours quand on a pour nous la bino ba news ça sera na terrain pour nous la bino rien que la vérité. On est déjà 22h30 heure de Kinshasa, mais dans un cas il y a musée national place O ezali dernière hommage ya Gigola na butu ya lelo et voilà toza to kuti vraiment ba gaulois na ba gauloise et belé a on esika to moni vraiment bato auti partout pour rolela Gigola. Avant de commencer cette émission bien avant to la kisabino bato nyoso bazawa je passe d'abord derrière la caméra je dis bonsoir à mon caméraman Mélodie et voilà to quand on a biso vraiment na chant to meka ko solo la bandeko to kuti vraiment ça fait mal comme on a que c'est aujourd'hui oh lelo eza butu ya suka oh to kolela Gigola parce que lobi na tongo biso nyoso koza na morgue ya 50e place oh to repesa ye dernière hommage na ye place jour au moment to kabona na Gigola eza journée ya lobi dans butu ya suka eza lelo mes condoléances la famille Gola Mobiba na bandeko nyoso kozolela Gigola vraiment en tout cas mes condoléances. Et voilà Mélo, donc aujourd'hui vous allez me voir très fatigué parce que de travailler pendant toute la journée, on est obligé aux la pourquoi y parce que les dernières hommage à Gigola to mais quand peu que cela là ba golo nyoso o to kuti vraiment liste d'être coquille. Bébé, les cabos, Mélo. Na obilo a falit. Ototini yango te. Toi na matanga. Toi na matanga biso tolela Gigola tolinga ototini ndete. Tolinga ototini. Tolinga ototini te.
eza biloko ya motu wana biso elinga ototini oh ce que l'arabe mes condoléances. Merci beaucoup. Tout le monde est Gaulois pour se déplacer boyene iska matanga na bas mon tour avec Gigolo Salama. D'abord tout le toyeba au beau-père de Hazard petit frère il a fait rigola mais Hazard musicien il y a Jet Set. Na bino Gaulois bozo lobani d'abord là au kakiliwa il y a Gigolo Set d'abord binondé. Bon elle a okakiliwa ya Gigola ça l'a tellement passé la mitema ya ba Gaulois na ba Gauloise po azali mutu oyo alaki artiste mo me voix na ezaki na valeur pe makasi na mouvement na biso pour orchestre za derrière ba Gaulois na ba Gauloise po toza tellement belé na Congo na monde pe tozali comprends ça laki tellement passé pe mutu tout azali vraiment na mawa talaka sangwaliwa mutu tout azalaka toujours na passe ça laki passe makasi actualité ya matanga tuna d'abord okoko banini na oyo ezoloba en tout autour ya famille Gola oyo ezali ndeko ya Jésus de Nyons o alongwe famille likoya makambo okoki d'abord banini bon pour la ngai Orly Gola azali moni singa famille ebendalaka mais katanaka ti eza makambo famille bagola boyoka nanu tobengani ye mais toyoka eza makambo famille eza makambo famille tolinga toujours toyeba ndenge nini to moi makambo famille ndekendaka faut kozalaka mayele ozoleka na écran ozoloba likambo faut eba nazoloba nini ozoloba na kati aloba kunini alongwa na famille ese kolongwa na famille ozomona bagolwa te ozomona bagolwa te s'il te plaît bagolwa calme bagolwa calme Orly Gola loba longwa la famille longwa na yo bagolwa bango biso tout ozali tozala cheta ti suka pena minute to sengi batu o balinga bacha ba deuxième banini la minute guerre ezana nuté balembe bagolwa calme la minute yo twana na mawa ya mo to temporiser bino mais boyeba to kunda biso na bino guerre zo continuer on a une guerre continue mais obi madame hein bon défi on a lancé Zarake to kebisara Orly Gola en tout cas moment tozo kebisa yo na biloba loboloba ki pona ya cheta keba esa na tout nos questions moko l'air Jésus kufara maman Maria mutaliaka hein yeso kufa Yesu akufi mais maman Maria tika les alaka bongo te kufa pas ka te ndenge muta kufi be komo ya cheta salibo non eza bongo te bagola bango bazawa ba ututu bazawa peto ebisi bino devoir marti boza calme marti wa biso to buka te biso to tonga nde to tonga ba oda ebe to ba buka za 80 personnes au bazar la liste il faut pas l'équipe pour stade martyr et tout voilà tout la mamba lokuta o banani baloza mamba lokuta eza nabi ngai mene ngane mete bagolo ngam na za na cheta wana makambo lokuta eza ma so mambo za bo seke biso petoleka e mamalo wa wala za gigola te voilà ete wala za gigola te l'image maman lelo to sol na mère aleki venne na misonde to yebisa bino boye ve ana parler venne nga bozo bela donc on appelle ça une information vraie dans la minute on appelle ça une information vraie ve na minute yo azana parler azobela moni salio biso ndem to fongolion salio si bakezo bakit si bakezo bakit na bango o batondisa na salle na minute to loba ve azobela Jésus de Nyons et ça lié pas parce que eloko bino bo créer Gigola tant to bande mouvement ve azwa Gigola wana amemie na mikili potika ndenga tika ve na Chéri Gola na Orly Gola Guy digital abi ve ngai souci na ngeza na betande musique bazwaye ba tchai na mouvement
yaya banda kota mouvement bamusicien nyonso na oyo balongwa na oyo bazali bazalaka mal à l'aise soki napesa information faux soko otuni bamusicien bakoyebisa yo gigola répétition zobanda 14h gigola ya répétition ba 20h 19h Jésus de Nias amati de na podium watu wana 1 2 3 na podium ye aoya na basi na ye na mwana moyo ya muke ya mwasi aotuna na sima mais mutu oyo popo pesa suspension bozelaka nini na par mois on est kozwa ba suspension mona 3 fois ya beli akepa mukuna docteur ayebisi ye bien omoni ndongo komi bien boye tika komela babiloko ozomela azozomela biloko non mais biloko makasi gigola ndo bayebiloko makasi batika Jésus fanda biso tokendaka na barépétition tomona ntina bandule ndule ninge banda me ya baluki na nsima bendi abaye mwarela Jésus de Nias ala bamisicien be alongwaki te tokendaki nende na aseka bapase mukuna biso mtomema ye akomi mpe bien batuna ye bakestion na abi eza makambo bamouvement te mama monde tobosana bamouvement boye chaque moto aza na pentacle na ye okomprendre na olinga mpe te moninga aleka ngai tomona yango na bamaison mare moninga ayemba boye fo ekauki fere gola olia gigola mpo azwa nini mais Félix Wazekwa ndenge azana nu poisson Félix Wazekwa aza tonto kisiti abotaka te nalobi boya pona nini yo soki bapeti bali babeta yayaka kokombattre bango ezaka bongo mpo wani omoni biso stade mba totoswana DG ka siko totemini wala DG alobi boye bien stade mba tika na va bobeta il faut bokena na hôtel de ville il faut au moins tous les services. Babi Zela, Géa, Babi Janani, que papa nangai, yomo yebi faire gola ko banda papa na ewe raston, banda banda ko bumisa e, si lolo batika raete. Baya ba bete ba coup de temps na ba 1 2 3, dans le sigato répéter la minute classe. Donc il ba kata ba combattre biso. David Mangaya soki bo leki na ba pala oyebisa bino abie po na faire gola mututa roloba so balingi mboka we kabwana te faire sora beti sa de martyr te to banga mututa bagolo kanda bo ekona biso matanga na remarquer bagolo kanda za makasi papa yakoye mala na fe na mlongo bo yakoye mala fe ya boti na beto ba solo Wazekwa bota te aza mosi na ndakute Wazekwa na bota te aza mosi na ndakute mwana za wapi ndeni marti ele bukana mama Wazekwa ni solo marti déjà les 24 fait école ba bande les bande au matin marti wana rotonda bon ndama marti solo marti rotonda bon ni kanda ya marti yo mo ndeni yo mo ndeni yo mo ngala tuna question yo siko ne biso tozali awa toza preke te martyr tobuka Wazekwa na Wazekwa mono na ngono obelipa mano aibo embango te aosa debana na mutu alege abima na liboso na ye Wazekwa nalobi azalaka shérif Wazekwa aka shérif na mandepo tokoteke na mayano nani shaone abagolwa tala azonga Chine azonga et puis na yebaka te azalaka shérif ata topesi terrasse nga sia bandala atondisa yango te donc atika oyo eza makambo ya niveau na ye te mandefu wana tokoteke na mayano na prima ngondo bwana esika ya mawa comment boko manifester kanda na bino na place oyo bino bozoluka il faut bolela gikola mandefu wana aza nango ti lelo azokolaka te bilobela ya nini biso toya bagolwa masolo stage tokipango to tosisa mamamata ya matanga bon ayebake biso toya bagolwa me mandefu wana tokange singa tokeye na place nia na mariano
na mama musique toyebi ete na ba chapeau le roi ba 1960 wana ba shérif baba semeli moko ya bien tie toi Côte d'Ivoire tu voyager ah mais oui tu voyager quand tu zonga te bouquer le wana mais neti pona biso pona koloba ya koloba ebele eza te oyebi tobeta no lisolo na minute oyo oyebi ndule na minute etikalaka pa golo donc ndule neti likambo hotel de ville wana te papa tolongona tosepetaka lisolo makambo hotel de ville nde baobeta biso lisolo hotel de biso likambo martin nde toolobela bino bobeta lisolo hotel de ville bango bakendaki bakobeta marti bakenda na hotel de ville omona te baninga batya bakali mo oyo eza na sasi te balobi ke te po tokende hotel de ville tokende soki bamikanda bango babetaki na marti babangaka feregola bandakala lelo te jésus de nuance yo banga te yo kobanga jésus de nuance te ata ye moko tobima na maison mère na wera kutu ye moko ayebi so avandi boye atali boye jésus de nuance abangaka ye makasi awera banga ofere makasi wana mpe nayebi ata na minute oyo towana matanga boye nani feregola na minute wana na palais décor eza mwa kotumisa mayebi mais tokozala nde ala matanga azoya awa lobi tozalaki dana ve tonokozwa ve na palais ti tokoti na ve wera so abangaka nani awera abangaka jésus boyebi teke jésus babangaka ye kaka mati donc nabeli mpe bagolois tout bamaster tout parce que biso otalaki na batélévision balobi bamusicien na bajournaliste mosusu basali liste baya te eza faux archi faux groupe ya Ferrego esolo ba makambo wana te donc eza nango les ont dit Guy aza musicien ya Congo on se comprendre Ferrego là aza musicien ya monde entier donc yebisanga na matanga ni bapekisaka bato donc wana ezaki makambo lokuta et puis na koloba na bamaster ebele ya bajournaliste lelo tosala succès mpo na base ukotaka na ba vie privée ya batu kofingaka batu pozwa 100 francs bongo lobby. Alors Mathieu, voilà. Au lobby très bien, au lobby Ferrego là na fali pour baza ba musicien congolais mais moi polémique mo bo eye et circuler quand ani ba moni fali pour pas à présenter ba musicien condoléances na famille biologique ya Ferrego là to éviter est-ce que c'est interdit fali pour pas à présenter ba mes condoléances na famille biologique ya Ferrego là c'est interdit. Mais madame Fali pour passer un congolais le roi biso soit sali apesi ba condoléances c'est ça lini. Musique eza concurrence loyale. Toti la kokota musique na banini. Lelo yo mutakufeli mutu. Asa frère na ye babeta na quartier la tepi fali ayebi faire ayebi fali. Siko biso ba journaliste. Rôle na biso eza tokota na buzo bawana. OK. Iloko eza naturel, c'est normal. Mathieu Bonchassala na RTVS 1 lengia Congo. Intel Mike a travaillé à Kuna. Na kufela tindelinga mes condoléances. Et ça lini. Non, ce qu'on intellectuel, ça polémique wana te fali aza frère na ye na musique à Congo so to cité Ferré to cité Fali to cité Ibrator to cité Binafide to cité Fabrica c'est ça bon côté Bosco muta a souhaité muninga et surtout on est des Bantous toza mindelete toza ba Bantou to sala ma roi ba mindelete donc botika polémique on est ici précisément na musée national. Là où il y a tout le monde, bandeko ba otala biso, lobi toza na cinquantenaire, tokele la gigo la guide digital na biso et puis to kundiye papa et va na production les 29 na festival na Abidjan. Donc bazo zelaye. Et puis à part wana to asuna le 24 juin stade des Martyrs. Sokoza journaliste, sokoza chroniqueur, pesa information vraie. Très bien. Et qu'on oriente yo aux la meilleure aux la sous na marambebele. Mais sokoza rapo na bilobela et au salamabe tokota mamna biso ba journaliste totika mama ba musicien chez les musiciens on vient seulement to zui to informer mais sur information exacte en tout cas va on a parlé parce que ebele ba bima ba yuma ba bima ba zoba pour na ba information fali pour pas congolais Ferrego la congolais a souhaité et ça lini et créer polémique pourquoi
est-ce que ye mutu aza na mambo wana mutu abomi mutu po créer polémique? Non, bagaulois bango omoni sikoyo liste eza ya lokuta parce que bango mo bagaulois bato démentir yango. J'étais ici avec Tracy Eleza namonaki mpe boga de la presse pendant la journée alobaki yango. Donc liste eza lokuta mutu to alinga lela ya gigola aya a tolela ye ekosala ezala wario ezala na biso tout to ba congolais. Non, kolandaka polémique ya bato ya balabala te, kolandaka polémique ya bato ya balabala te. Susi osala bango eza nini oyebi ke tokoprépare eloko na biso ya monene oyo bayebi ke le 24 juin eza eloko oyo ke le peuple congolais pas Afrique monde entier bazozela. Et donc le 24 Ferrego la stade des Martyrs, le 29 Abidjan festival et puis aujourd'hui tous les lana Gigola sans polémique sans parti pris. Non, Gigola yoka Gigola sala gi musala au fala sala. Mais faut comprendre que tant ba fan bazoya matanga. Baza pe na ba objectif na bango fo baloba. Yoza journaliste, ngana journaliste, toko kota na bilengi ya ba fanti. Information est vrai que Ferrego la za ba production mais aujourd'hui là to le lana Gigola. Tambula nde indi to na misère to le lana frère na biso ça la bien. Merci. Continuer. Ça, office installation. Invitation à ardoise, mais avec divers. Invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, Mokolo fait il a tamabé. Maison divers. À Bossali Binote. À Tchelibinope promotion. Angolais à Pamba. Maison divers. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On